Mbote bandeko balandi ya KNB News boye malamu na émission na bino ndule émission kitoko tolengeli po na bino po na kobeta masolo o etali kaka loyembo na émission oyo ndule kaka na ndule na pesi bino mbote bisika nyonso oyo bozwami bokozwa libaku ya kolanda émission oyo ndule na mokolo ya lelo to yambeli bino bongo ndeko moyembi Abraham Mignon Ponta de Lança na pesi mbote ndeko Mignon mbote na yo mbote maman Nancy Andy. Voilà boye malamu na émission na biso ndule na kati ya KNB News nyonso na lingala boni nzoto ndenge moni boye donc kolongono wana penza sango moko ya malamu na kokota mbala moko na kati ya loyembo boni orchestre eza ndenge nini? Oui, orchestre ndenge toloba na lingala lisanga eza malamu na moko pe moto ya liboso ya lisanga naza malamu kaka ndenge ozomona nzambe azotia kaka loboko nyonso ozokende na kimia. Oti kobimisa album moko kitoko na kombo ya Signature d'accord. Oui, Signature d'accord. Eloko nini ya malamu bilei nini ya kitoko oyo bongiseli biso na kati ya Signature d'accord. Eloko nini ya malamu eza na kati ya Signature d'accord. Donc Signature d'accord eza na banzembo ebele eza na balangi mingi oyo elakisi bato ke oyo eza Signature d'accord. Et puis signature lokola eza na monoko ya bapaya tolingaki totia yango kaka signature banzembo eza ebele na kati barumba banzela eza tozwa banzembo nini ba titre toza na ba titre ebele toza na ba coaching payant coaching payant eza na kati ya album signature d'accord tozwa coaching payant artiste na biso moyembi na biso ayembeli biso awa na kati ya KNB News toyoka bongo coaching payant oyembela biso coaching payant oyembela biso coaching payant parce que yango ne na sali clip nango pe donc yango moto to sala promotion et liboso ya coaching payant avant ba clip mosusu ya voilà totikeli yo plateau na biso oyembela biso oyembe plateau na biso oyembela biso coaching payant. Oza wapi naza indisponible Sophie Chibola ata oboyinga na kolinga yo kaka hey. Sophie mama kosalanga buiti naza na nyonso kasi eloko moko ezangi yo motuka eza na nyonso bapneu bamortisseur kasi soki ezangi bougie ekopela te mokili eza na nyonso baplaisir badistraction zangelo kolingaka mokili elengi te demarenga convru bibi kotikanga boyiti naza poisson kasi baepise eza te onsaisonninga convru pisenga convru nsima ogriyenga eloko nga nazoluka eza nango na zando te na chine te eza wa Sofia kawa nakomi boma nzoto bitumba otikelanga naza nanga sans défense nga alieve enemi nanga susi arme nanga je t'aime osengi lozo nabakiseli yo madesue omengo nanga nyonso bibi iza ya yo uluka mosika te bibi iza ya yo ngaleve walukunga naza ya yo bebe lesa punda lesa yo etikali de minute à fin ya match lesa punda lesa yo ekozala coaching payant non si on dit élection love hymne esengaka voi moto moko ata baboko vote yo esina vota yo oza elina ngai Sophie Chibola oza wapi telanga na nsengo
bibi tielanga na se mon bibi lesa puna puna lesa ah, oh, 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 oh. Adele Engbe esengo na ngai ya président Moïse Katumbi soka moni trésor puta zobeta na mazembe esengo na ngai ya président Vilien Chimanga amoni ndar kabango zobeta na imana esengo na ngai ya président Bestine Kazadi amonaki Jean-Marc Makusa zobeta na Vecleb esengo na ngai ya évêque Pascal Mukuna amoni Joël Kimwaka zobeta na Renaissance wana coaching peon wana touti kolanda bongo loyembo kitoko coaching payant tokozwa album wapi ndeko Mignon Abraham album ebimi déjà na ba plateforme nyonso ya téléchargement album eza bato bazosomba bato bazotélécharger merci gloire à Dieu parce que tozozwa ba ezokwea quoi oto baloba baretombe ezokwea bato bazofélicité parce que bazoyoka banzembo kitoko et surtout nasepeli bato oyo bazoyoka merci na bango epuis ekokuta biso na baton moko ya baconfinement na bacouvre-feu oyo ezotinda susu bato bayoka mpo ta wana nyonso ovanda ndako yango mpe vraiment oyemba kaka okosepelisa bato mpona bacouvre-feu oyo bato mato esala album physique oyo tobengaka bacd donc tokozwa yango na fin mars. À part coaching payant to retrouver lisusu nzembo nini nzembo mosusu eza wana nakoyemba jackpot mpona bino bandeko balandi boza kolanda biso tozotikela lisusu artiste moyembi ayembela biso lisusu jackpot mpo awa émission eza ndule koyemba na koyemba oyembela biso ndule totikeli oyo lisusu plateau na biso tozwa bongo ndule biso nyonso tolanda ndule. Tango etani Maya comme zipa sans ape minzoto bandeke likolo koganga mpona kokumisa yawe londende ya bolingo yango ane komi zipa mae deception eyaki na motema na nga so etuki ebukimika patience epikoli fondation ya désir ya motema na nga yo makaku soka tiketa poasimbi sikamoni mosusu meljefo moni nani litete awo bomi libongo bolingo lobi okoluka esika ya kosemisa masuano donc de Dieu je t'avais conseillé que sois sage tala likolo eindi makasi vule konoka ya mawa to ya esengo donc de Dieu na déclenché batonnerre à feu d'artifice pour assumer intérim arc-en-ciel papa et Jomata papa et fiston Djekoui makaku sokatiketa po asimbi bétonanga inonde de mes larmes chambre nanga lié sans saveur j'ai dit le tétanano malheur signé yomai dans l'élection d'amour nazongela bato na ngai awaseni ya bolingo efalsifie bapo na ngai docteur azokaba bavo na ngai epa bambana wili kayembe bazokaba bavo na ngai epa bambana leteta ye moto arate pari futa kataka bapapie bambanda na ngai boluka nzela kokimela na bolingo don de Dieu sina gagné jackpot. Je vous assure qu'à la télé, non comme un millionnaire d'amour, non comme un millionnaire d'amour, on a jackpot les tétas. ezalaki bongo jackpot loyembo kitoko oyo tozali kaka ko retrouver na kati album signature d'accord wana ezalaki mingi mpona bino ndeko Mignon Abraham pourquoi jackpot jackpot pourquoi on a que jackpot na lobby na bolingo
soki ezalaki jeu oyo bato babetaka oyo ya ngai esi na gagné jackpot parce que moto a raté Paris foot akataka bapapier parce que bino bambanda boluka nzela kokimela na bolingo jack ya don de Dieu nga esi na gagné jackpot. En tout cas, la lobby pe bande on a biso nyonso ya KNB News bo gagner bo gagner ba jackpot na bino. Nazo comme un millionnaire d'amour. Ozo comme un millionnaire d'amour. Ya bolingo. Ya bolingo. Moto se dit moto ya mbongo. Mais ya bolingo. En tout cas, ce que vous proposez biso lisusu nzembo mususu to yemba album yemba kaka ko yemba na lingaki bandeko ba Holanda biso ba découvrir banzembo nini oyo eza na kati donc ndenge eza bo artiste a koyemba na ye ayemba sepelisa biso asepesa na biso na bino boza kolanda po artiste eza koyemba yemba nde awa na kati ya ndule eza koyemba kaka na koyemba ntango na tangi ba titre namonaki nzembo moko Cœur de Lion Mignon Abraham Cœur de Lion opesi titre wana Cœur de Lion pourquoi et pourquoi Cœur de Lion mutonga na embeli aza wana ezaki tobengaka surprise asala ke surprise il s'appelle Maître Vincent Gomez, il est le DI du Lions Club donc aza Lions Club voilà de Lions Club ce que on a embelli na biti tranzembo ezala Cœur de Lion motema ya nkoi donc ya motema ya lion quoi ya mkonzi azam ya nkosi vraiment ya nkosi donc Cœur de voilà on appelle un pesi ndeko Bonaventure Moutonji ye pas dans la kati ya Lions Club Goufson azape na kati ya nzembo wana to bambaki ye mwa libanga na ye na pesi mbote est-ce que toko yoka Cœur de Lion oui Cœur de Lion po na bino bo sepela bo yoka bo savoureux ba nzembo o eza na kati ya signature d'accord na tikeli o lisusu plateau na ngai oyembela biso Cœur de Lion. Bolingo eza lokola pantalon balataka makolo mibale mbala moko te soki na bolingo bapesaka sagesse mbela tapaswanga ndambo ndesila kala po basajo nde balongaka makambo kaswanga likambo Vincent Gomez nani yango akokoka kolonga yango engayeye napusa kolola mibale ya bato na chakaribaya mama ezacha ebendo engayeye Junior Kazadi engayoyoyo Vincent Gomez au Cœur des Lions bolingo eza lokola pantalon balataka makolo mibale mbala moko te soki na bolingo bapesaka sagesse mbela te paswanga ndambo ndesila kala pomba sajo nde balongaka makambo ngaswanga likambo Vincent Gomez nani yango akoka kolongango engayeyeye mama evi aganyanga engayoyo Adele mafuta la lembie nosiandi ndako evandaka bolingo na biso voisin les plus pene nde ezalaka déception ndako evandaka bolingo na biso voisin les plus pene nde ezalaka déception tandis que témoin bolingo ya nga na yo ezalaka nde zuwa mpo tokoki koloba teke bolingo sans zuwa maevi yoyo mpo avant zuwa ebotama bolingo ezalaka duja moto olingi te okosalela yo zuwa koma lelo comprendre bolingo na bombelaki Vincent ezalaki tendresse alokasio ezanga préavis ntango akoboyena okoloba rien nalukali susu mbongo garanti mpo na futela epai mosusu bakomissionnaire bakoma kosenga droit ya déplacement na lembi raye ndako evandaka bolingo na biso voisin les plus pene nde ezalaka déception
Ngaya bolingo nesundaranga pema ebwakisanga tina kovivre eza nini soki esengela moto avivre sans amour soki epalanga bolingo eseza basacrifice nyonso ebongo soki napesi boyuma na nga na yo mabe eza wapi bibi mabe eza wapi bibi. On a cœur de lion. Wana ezalaki loyembo kitoko Cœur de Lion. J'espère que nzembo yo esepelisi bino esali bino malamu. Ndeko minyo Abraham na rotuna yo mituna moko ko répondre kaka na koloba na wina non te mais okopesa kaka kombo moko. Okay. Artiste na yo préféré awa na Kinshasa. Fally Ipupa. Fally Ipupa. Voilà, très bien. Et na kati Afrique Fally Ipupa. na kati Afrique Fally Ipupa. Et en dehors de l'Afrique Maître Gims. Maître Gims, soki olala kolamukaka ozala na poso sala ba featuring na bango et na kata signature d'accord ba featuring eza Te na sai featuring te. Na sai featuring na imba ikana orchestre nanga. Na ngaki na banana no ndenge mtu nyonso banda. ça c'est bien voilà, na kotuna yo pourquoi signature d'accord, pourquoi préférer opus album combo signature d'accord au signer ba accord na nani? On a signé ba accord nanga d'abord na public ba yoka car bazao ka Abraham na ba vocal na nzembo moko na yembaka na kala na wingi BCBG titre nango zaki code moral na ba vocaux. Alors signature eza na sale bango symbiose, c'est-à-dire na sale banzembo ebele ba yoka ka vonanga. Alors na ça la signature d'accord entre nga na ba mélomane o balingaka mais musique ya kitoko ya malamu. Et puis signature nyonso wana eza englobé na makambo nyonso mokili na likambo nyonso moto alinga sala ezala na partenariat moko. Il faut ezala na signature d'accord entre deux personnes ozo mandako opesa kaka mbongo te dans la kata bolingo pe ba accord ezalaka même dans l'amour na bolingo ba accord ezalaka to yokana bingo ngana yo eza boybo moto lingi te osala ezwa comment vous comprenez alors ko faire partir na ba accord tant moto osala moto zuwa ayebi ke ngai na moto tozana ba accord na kati donc on a to signaki po ngana eto zana bolingo. Alors ozo mandako repesa mon karaté pour ndako wana lobby la kisakeza po ba problème ezanga raté faut signature ya makamoni comme la biso même na ba orchestre tozaki avant lokola tokota ega na esengo kokota tozaki na ba signature te et suka peta musu kitoko te na ba nemo boy même na ba misala donc ba yo ozo évoluer na ba on bo signer ba accord mais on a tozana ba accord moko ba bengaka ya maloba ou ba français ba les accords verbal. Oyebi ke yo oza boye oyebi ke awa tosalaka boye te non tobandi kofuta te tobandi kofuta soki eza boye comprendre mais oyo biso tozali tokeka tobikaki awa eza boye. Alors na yango nabaki fo nazala nanu nasala signature d'accord. Voilà tokozwa nayokaki na kana nazotanga ba titre na mona kinze mo benda bika lokola ana KNB news nyonso eza alingala benda bika tadi bolingo komi banoko na mboka boyebisa mama na nzembo makambo signature eza na bi français pardon salelanga briefing to salela briefing a bolingo auto planifiaki pona ba corps na biso ya liboso ezaka anti trahison ya mibale to vanda to bokola bana pour singa mwindo latisanga na miso et na community œuvre d'art wana ozo yebisa so malobeza na kati ya benda bika donc faut tozwaka benda bika œuvre d'art yango banoko na mboka boyebisa mama ke bolingo libala obobalisa nga ekomi benda bika baluka basangwa mawa babondela français azongela bolingo na benda bika po na bino bandeko balandi po esala plaisir na bandeko baolanda biso libanda Percy Makila depuis la France tozwa bongo benda bika na tikelo sous plateau na ngai yembela biso benda bika et puis na dédiango Percy Makila voilà benda na Jean Simonadio voilà
Benda Bika pona bino na tikeli au plateau nanga oyembela biso nzembo kitoko. Benda Bika. Merci. Francis, pardon, ça allait la briefing à Balimo. Auto-planifia qui est, pour la devise, on a biso, on pinde. Y'a les bassins anti-trahison. Y'a mi balai, tokanga matoi, to vande. Singa mwindo la tisangai, Francine miso. Na kamareti evre dar, na pikira babi, we. Oyo pikanga na motema. Yango lelo, échec toutes les orignes, toujours na marché de la liberté nangai. Zeta malile mwangani yo. E pali bongo sentime bogo beba malo bogo e. Zeta malile mwangani yo. E pali bongo sentime boko pipanga la boko. Monda love. Ezana pitié na melipema. Francis Pinda déguising. Monda love. Ezana pitié na melipema. Francis Pinda déguising. On a Benda Bika. Check. ezalaki wana Benda Bika boki maloba kitoko eza na kati ya loyembo Benda Bika eza mpona oyebisa bino ke signature d'accord eza bongo album moko kitoko eza na baloyembo kitoko ndeko Minyo Abraham tokomi na suka émission na biso na otikela yo soko za na maloba ya koloba oloba na bandeko na bafan na yo bao nyonso bazotala yo bafan na nga nyonso bao bazelaki nasala bango mosala yango wana nasali nga nasali par na nga etikali kaka bango bino boconsommer botia vraiment poids et puis merci mingi na bato nyonso basungaki ngai et merci na yo ndenge invitaki nga na cordon na biso Jimmy Mukendi na pesi mbote na président Fiston Djeko na pesi mbote na Masalangai Trésor Congo sans oublier Percé Makila de Paris et puis sans oublier Adondi Kapila Mignon Mopini Amira Mopini et puis section nous les pembe et là la te pour nga mikolo eza pembe eza vérité eza vérité so bakati loboko loba muto akati nga loboko yeyo kobomba ete po babele la rando qui avant mongongo ekufa donc trésor bakalani kisheta Francis Bimalu et puis na pesi mbote na radio Muzombo Guillermo de Pentacle à Luanda ba mbote ya trop na bato nyonso ba otala biso na tête ndali le maniaque du dollar ba mbote na Francis Pinda et les boss Levin wa Lukunga fils le boss Eric Ngwasoma Ngesemen. Biso pe to souhaito bonne chance. L'album na yo signature d'accord. Bonne chance. Il est ka malamu. Nyonso eleka kitoko donc merci na bandeko balandi oyo balanda ki biso nandeko Minyo Abraham na pesi bino bambote belé na kata KNB News nyonso na lingala na reboot na bino kitoko ndule pona lelo tosuki awa tokokutana na mikolo oyo ezali koya.